Kosepela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi lokola wana ti ok oui entrez ok monsieur le musicien comment ça va bonjour oui bonjour nayebi ke ndongo za wana oye na kokanga bato mosala yo yela kaka yango wana yango yana likambo bikangela te akore ezozala te ozwi mwasi na ngai aoke na ye jeme elongwe soki mpe olekisi ye so na labo so ndenge nini jeme elongwe tika biloko pampe mwasi no azali yene akanga bato bongo mosala ye monsieur madame azali azali mengai kozeka doke okende lisusu Vous êtes frère. Madame, bonjour. Naye to soit la terre, pour yo, nga, kutani, ok, musika, yo, yebingate, tout ça. Réponse à la question à Otunayo, hein? Et là, nous avons na avenue Maïda, numéro 340. Et là, qui m'a pris. Comment nous sommes oui. L'avenue Maïda, numéro 340. Ah, non, il y a biscuit. La guinée, il n'est pas Moulaï. Tout ça, la ligne, justement. Hein? Moulaï, donc, le musicien, n'est-ce pas? Quand tu on a aussi pour l'Andaï, alors, il y a eu besoin d'un équilibre. Moi, avec moi, Sika, n'a pas mon angaï. Ce qu'on a quelqu'un qui a un portrait bien, tout va être en pochette. Non, dans le maïs, c'est depuis quand vous avez vu ça, le bon va à photo, moi, t'as le channel. Depuis quand? Oh, citoyen. C'est pas quoi il va dire. Au président, vous avez naïf, n'est-ce pas? Oui, ben, il y a pas d'accord. Même si on ne pas la photo. D'accord. Vous confirmez, vous? Non, je confirme qu'il n'y a pas la photo. D'accord. Ce voyou-là, il y a billet, mais au président, il y a un bar, mon test. Mais donc, il y a un yo. Là. Donc, il y a des pokémon à Kuna. Nengo Zawana. Nengo Zawana, na mobile na yo, ok. Voilà, ok, na bureau. Voilà, nangai. Bon, président, il faut de la note sur la nama. C'est clair. Mais c'est quoi, yo, ça peut être clair. Mais moi, si nangai, à télé, vous n'avez pas, c'est pour la mola yuana. On est tout comme moi, ça va comme la naïe, mola yuana, aïe, moi, ça moninga, nous autres, quand on a mot. Oui, mais le besoin est terre. Yo, vous en avez coupé à malfaiteur. Vous traitez enlèvement, il y a un 5. Voilà, ma caméra de l'eau. Merci. Au revoir. Ça va bien. Moi, je n'aime pas. Non, non, non. Alors, on est au 22. Nga? Bon, on a un plateau de 15 ans. Bon, balabala penza. Et puis, ils sont malades. Bon, ça, comme il a un commissariat, autour de la famille Dima, on a un plateau de 15 ans. Il y a une famille qui est menée, et il y a tu vas na quoi? Bon, na kuna bolem suso na ye na wenze ba mona beka ana famille bila wa na bobo mona ba mona beka ba ko ba yaka na kinshasa pa na ngato misala pinza mingi bon venez mettre madame à 25.
Bon appétit. Merci, madame. Bon, je vais appeler l'eau, c'est toi. La galanterie de l'homme. Moi, c'est un homme, donc je me l'ai nakomelaki mokanda mpo tokutana tosolola nakanisi oyebi makambo nini elekaka na famille na yo na ngai antuka mesekwedi ndenge nazoloba na yo ti lelo nalobaka ke naza na ngai nyonso na makambo wana epesaka nga mpasi nga nasepelaki na mwana na yo mpo nayebi ki oza papa moko oyedika bana na yo bien bana no baza na éducation ya malamu na quartier nde tovandi anakasi bato so balobelaka likamba bana na yo bon nakanisi mama bomengo moko baya na ndako nakutaki kuti nangina ya mariage ya mwana na yo esengo aaki mwana moko azali kosepela nanga mpe nasepelaka na ye yaya boye ya mabele soki aza na problème ya mabele na lingina aza na posa ya boye tomesanaki jusqu'à ce que makambo wana ekomaki ke semeki nanga apesi ye mokumba atuka nayebi eloko wana te mponga nayebaki kaka alingi asepelaka na semeki nanga lokola fanatique ntango mobali nanga alobaki likambo nanga nandimaki na ngango mpo nayebiki mwana nanga akoki kosala te nayebaki azalaki fiancé bon mwasi na yo amonaki lokola likambo wana esalamaki ifale mpo na ye ifale avange ngai kovange ngai na likambo nini akamati ndeko no ya mwasi bolingo apesi ye mobali na ngai bolingo akomi na mobali na ngai ndenge nazobela mobali na ngai alalaka suna ndako te ndenge avana ya voyage ya mobali na ngai kozwa biloko na ye nyonso akomi kokende ovandi epai ya bolingo do ye moto atiaki na mobali na yo kasi bazali koya bango mibale te nanga ngai nalobaki fo namona yo nakutana yo nasolola na yo mpo na explike yo makambo ndenge nini ezoleka mpo na ngai eza chance lokola na ye kokutana mpe na yo ndenge nayaki na mboka oyo mpo na ngai namonaki en tout cas ezali réponse ya kolela na ngai yango mpe tokutani esikoyo oyakana to ntango ekomelinga mokanda wana ozalaki na ide nini na motu kua makambo lokola mwana mokemo bongo oyo mama bolingo asalinga ezalaki ide nini nakanisi mpe ozotala nga na kobanga te ozomonanga malamu naza na nga bo nayebi te soki olobi nini me nakasi ozokomprendre ide nayebi te mbalimbali eloni ozwaka bango une jolie femme comme ça comment son fils pourquoi yo moko olobi yango ndenge avanda na hotel oya na poka comme ça tosolola calmement na oya na poka me na po ekele na kokoma kuna nakuta soki ndenge nini susu ozela nanu soki nani aza kuna bo babiloko wana nde namisai nango te bomoni eza l'habitude na ngai ndeyebi nanga soki ozocomprendre nga bon nous sommes compris. Oui, nayebi mobali na ngai kokende nazokende ndenge tokabonaki na ye alobi ngai akei aza nga mpe nakei naza mpe mwasi nakolakiseke ngai naza mwasi alobaki na ye ndenge wana alobaki na ngai kende na osala ndenge motema no elingi Alors, ça va? Oui, ça va. Mais tu es à l'aise, oui? Je suis à l'aise. Non, tu n'es pas à l'aise, allez. Tu ne vas pas voir, je suis à l'aise? Non. Tu veux? Mais tu veux causer dans sa chambre, ça va? Ça va comme tu veux. Je te fais du mal. Eh bien, voilà. Amani kweli ndenge natai Kinshasa tikokoma na Brazzaville nazalaki vraiment na décision na venger mobali nanga avec n'importe quel homme na ye nakomi awa ndenge nakutanaki na yo topesana rendez-vous na restaurant tosololi en tout cas mpo na ngai namonaki yango ezali donc ezalaki donc nzambe abongiselaki ngai likambo moko ya kitoko mpo ole na mevange na mobali mosusu ezalaki kaka yo nde mokolo likambo nasepelaki mingi kasi na pokwa nango nde nake na ndako nalali na ba 3 heures du matin mpongo esili ngai nakanisaki mingi titongo natali d'abord na me pose question nga moko
Ce qui n'a me venger, est-ce qu'il y a une solution? Nathalie Bissoussou. Bon, conseil ni te couper ça, na bato bazo sala mabe ya milenge wana. Ya misa to Nathalie, iyo za mubali angani, ngape na za mosi ya libala pe mosi ya moto. Et puis ça qui n'a pas passé. Mais le but est quand même, au lieu de dire qu'on va na ya ko répondre na rendez-vous, to solo là, na pe na yebisa idée na ngana zu ya sima, ce qui au mona mondingi ni. Je m'étais déraisonné, posant la raison. Moi, je suis un homme. De l'Ibanda, je voulais profiter de mon déplacement. J'ai trouvé une femme jolie, bien là, je voulais me définir aussi. De raisonner vraiment, remettre un gars en question. On a fait la fiche, on a dit que vous allez, moi, c'est le bail digne. Ce n'est pas facile. Oh, échapper dans un pays de la mer. Dans la vie, il faut monter dans ce contenu. Tant qu'il y a un continent, il faut me remettre en question. Non, ne me ressaisir, raisonnons les a bien. C'était une vengeance et amener à la vengeance. Souvent, on dit que la vengeance, il y a la vengeance. Tu es souvent dans une solution, ils ont raté. Je pense que les raisonner, ils ont bien. Mais tout ce qui a été tout ça, j'aime beaucoup de raisonner par tatouer avec ça. Comprendre? Quand on a ça, on peut, tout le monde se la place à des yeux, les choses qui m'ont cassé, on a le boulot. Et heureusement que tant qu'on est porté au conseil, on connaît bien, pour raisonner, il y a vraiment la félicité. Mais tout le monde a dit, vous quoi. Et si quoi, tout quand ça peut avoir besoin on a vengeance, pas besoin on a normal. Donc on a la proposition. En tout cas, merci mille pour les bongo. Comme on a bomanga na boma, yo to bomana. Donc ça la tina bongo. Voilà. Alors, je peux faire. Voilà. 70. Bon, on a pas besoin d'attendre. Il y a un petit kilo. C'est bien, madame. C'est bien. Bien, madame. Ok, Yo, bonjour, matin de convocation, au ligue Koyate, au c'est là qui m'a dit de l'aubergent. Matin de l'aubergent, au ligue Koyate. Vous savez, D'abord, excusez-moi, je n'avais pas quitté qu'ils aillent. Moi, je m'excuse l'autre fois, on a bien avec les Panama. Je ne savais pas qu'ils allaient entrer, je m'excuse. Voilà. Tu comprends maintenant que sur la manière, bien fait un jour où vous tombez la flèche. Eh bien, oui. Bon, pas mal. Merci. Yo, na bateau, bazan na cachot, voyez pas les déguinis. Parce que dans mon acquis, moi, si on a débarqué pas d'ailleurs. Non, je vais être clair. Si je suis venu me présenter, mais aussi, il y a moyen de libérer vraiment. Parce qu'ils sont innocents, bateau, bombé dans le cachot. Yo, ça va, non, bato bazosala makambo mabe yo oza koya comme ça si ya moyen olibere bango yo oza kokanisa ke bazali awa baza kosakana na libere bango mpona nini. Quand même, je suis une grande personne, mais ça, l'aventure n'a bureau n'a été. Je veux vous dire que Nazali est responsable de makambo nyonso le cas qui n'a vie et moi pendant que Bungaki. Si je te comprends, donc yo ozali c'est le moteur et comme moi on participe à qui dans l'enlèvement là. Bon, c'est moi qui ai tout organisé. Ah, mais nous t'organisons à qui surtout, hein? Et tu es fier de me le dire comme ça, c'est moi qui ai tout organisé, alors que bateau, bateau souffrir, ça m'a quand même ma pénacité. Et puis ça va les gars qui m'égrient. En fait, je ne suis pas fier, mais tu n'es pas fierté, parce que tu le dis avec... Si je l'ai fait, c'était par amour. Nalinga qui la fille très bien, beaucoup, et puis ça fait que la fille ne m'a pas aimé. Et on a utilisé une méthode donnée à ma casse, pour intimider et accepter. Mais tu dois comprendre que ta méthode est mauvaise. Ce qu'on dit, moi, ces alité qui ont qu'on est pour enlever, parce qu'on a aussi la passe à qu'on est pas le sous de hein? Mais je vous dis seulement, c'est par amour, je l'ai aimé. Alors, tu as collaboré avec d'autres complices. Vous avez qui de mon côté, banane. Bon, j'ai utilisé le garçon de rue, un certain tigre d'Héroïdi, au côté qui est Panamaï, et l'autre fois Tamoyaki. Complice, qui est encore de circuler à tout bon, sans vous donner mon amour, je peux vous donner les adresses parce que je connais ces gens. Justement, tu ne quitteras pas ici sans que nous n'avons pas surtout. Bon, alors, il partit pas dans la carte.
Non, s'il vous plaît. Monsieur le PJ qui est les patines n'en est pour rien. Hein? Non, aussi plus s'il y a moyen de libérer. C'est une fille innocente. Même le monsieur là au coffret, ben moi, c'est moi qui est tout organisé, je vous dis vrai. De toute façon, ça m'arrange. D'accord, il faut accepter une responsabilité à crime ou tu vas payer cher, ça c'est sûr. Hein? Ce n'est pas un rabais. Mais vous en avez besoin de ça, mais quand même, quand tu es un musicien, on en a. Moi, je suis un ça m'a quel amiga. Yo, fan des femmes. Tu fais la banque aussi. Il faut répondre à la question comme nous. Non, on a été la vie. Mais parce que, en fait, nous allons vivre là, Mikolo. Les garçons, ils vivent. Mais Mikolo, ils ont pas là. Non, mon avis. Mon avis. Alors, on va été parce que la été. Yono balai. Bon, ça va. Bon, le tapas. Yono balai. Ça va. Nous avons pas ok? Yo, maman, ce qui yo, vous en avez un peu. Yo, naïe, par exemple, ça finit au jusqu'à ce que c'est moi qui pour passer la confrontation. Voilà, on a clôturé le dossier. Oui. Au président, nous devons comprendre l'auteur. Nous devons comprendre l'auteur de ça, parce que mon doigt, c'est ma bête. Nous avons ma bête. Hier, moi, tu es gifle, non? Pardon, c'est pour hier, ma bête. Pour hier, à ce pas mon ballon. Et puis, mon ballon, a détourné moi si à mon tour. Donc, il y a au Kangaïe, moi, si mon doigt, que n'est pas rapport mon et là, vous auriez battu, vous allez complices. Bande de malfaiteurs, vous allez qu'on les batte. Mais c'est comment dire? Le connaît ça, la machine en d'accord, yo. Mais c'est là, écoute, continue à me parler. Yo, dis-moi. C'est petit. Tu m'as dit, l'expliquer pour moi. Non, puis, quoi ça va? Mais n'a pas bien que ça y est, chaque fois que vous en avez besoin de yo, vous savez, hein? Mais évitez que ma cam changé, hein? Ça qui monte, tika là va bien, ça y est, vous aurez dans Bima! Non, Bima, c'est le président. Bima, ça y est, Bima. Non, Bima, c'est. Ah, non, Bima, c'est la rencontre. Oh, ah, c'est comme ça. Pumbolo. Entrez. Ni pasi. Ya ngombule ngebeta kodo lo singa. Niko? Ayo mtu bunga bana. Tumezindi bwekasi ko. Nini nene. Ebune. Ate umi mwanda muteo. Niko, comment il y a bien? Nakomolela nga bien. Ka er monde mutu suna vanda mandonga ta makambo na neso mutu bando sa passe. Mais à part ça, ça va. Comment est dingue? Mais la dingue émission, hein? La pena ya kapwa mambo émission la no la ngai. Tipati, on veut que la joma si la dit moulai. Dans le col gram mi bonda milé, donc faut pas mbala moulai, mais tout au fait à commander. Faut tala station moulai. Et ça on a là c'est un problème moi il faut pour Nicolas tuzai kuna ndaku OPJ abandira makamno wana akanga ina masasi tuzai na kasho wale ya kiwa na kasho ayeko expliquer ba makambo ndenge ba
banlevaki yo bon biso mpe toyokeli yango akuna po toyebaki yango te liboso po pesha tokanisa ngai naza coupable ngai natinda bato banleve yo nga mpe nayebaki eloko moko te molai ye moko aexplike opeji nde makambo eselekaki molai ye moko kuna na kasho aexplike opeji amoni ke non nga na problème te abimisi nga ye na masasi batikali na kasho sikoyo eloko na ye nde awa naye kosengo na bolimo tozala nango so mbale tofandaka soki opeji abengisi yo kuna kasho wana po kilo témoigner oyebisi ke oyebi nokuta ata makambo wana te banlevaki na bango mpe yo te eloko mongo te po molai akometaki nga mariage alors soki ondimi ke makambo wana esalamai bongo baokanga ye talaka naotikalaka ndenge wana bon so nazoba bongo na sens ke toyokana nga nao na libala na biso na jomas kuna oyo abota mwana mwasi atikali na libala bon ngai zemi eza yango susu te yo ngo nayebi basuite wana nde esalamaki yo oza na mokumba na yango na preferaki yo tika na libala na jomas po abokola zemi ngai nakino bandela vi na ngai ye na molai ya na ye osenga nao vraiment ata opesisa tuni makambo nde nini ngobanokaki oyebi nango te en tout cas le patron a courage oza pena na bacourage félicitation ntango nga nayaka epa semeki duduku na ngai osenga o nzela mpona jomas oyebi nde orépondaka nga omonaka oyo eza baintere na yo moko te omonaka mpasi na nga moninga no mwasi omoi nde mokili eza mpanga atabali sikoyo oza osenga nga mpona molai yo oyebaki nga naza fiasa molai te ntango bokenda obanda kuna na molai boya kosenga nga permission bon nde ebandaki nga mpe nayebai te eza makambo kaka eyaa mokili bon fete wana ezalaka kaka parenthèse moko boye mais mpona molai ndenge oyo kosenga nga wana soki na kosala yango eza mpona rendre yo service eza nango mokili nde nango toloba wa mokili eza nango mokie donc lokola yo moko mpenza oye kosenga nga ke na témoigne te mpona molai na kosala yango mais mpona jomas enfin naza sukuna te nakoki kozala d'accord te ya kovivre na mobali oyo ozovivre na bolingo badoute mobali oyo ozovivre na ye ozoyeba te soki alingi yo bien alingi yo te oza na ye wana ozoyeba te soki aza wana to aza wana te nde elingi elobani enfin omoni nde tozalaki na jomas yo moko yebi comportement jomas ndenge ezalaki nozolo parce que yo mingi so jomas te en tout cas naza sukuna na jomas ezolobela nango so eloko moko te na eta oyo naza boye na préféré navana nanga boye otikala papa mwana azali nzembe eza yanga moko te pati ka naza sukuna te donc eza te kesu na ndimi na proposition osali ngai eza mpona jomas eza mpona jomas te nasali yango mpona yo naboyi te me nga na bapréféré ozala na jomas po ye nde ya papa mwana wana omoni babanka biso mpe nde eya na vina toyebi te yo oyaka posenga nga jomas oye na mbeli onda obemanga mpona mobali na nga moko te omoni makambo obisalanga mbeli esemala posenona kinonolanda bango malamu nga mpe navanaalakelo so makambo wana esili sava boya otikelanga biso yebisa molai en tout cas bapantalon tika bapantalon mosevini te bakolo na wata mikolo naotya singa place donc eza élastique te naolata élastique te yebisa molai lobi asenga lobi en tout cas eza sa rancune ça c'est ma parole donc indépendant la jomas nalingi bongo malamu ndiye mama osali malamu lokola oye yo kosalisa ngai avant na tinda dossier parce que eza déjà clôturé ezali kaka témoignage na yo okotala nanu bagayare oyo bafandi awa de yo tombola elongi na yo tala bango nyonso tu oyeba na kati na bango mo baparticipaki na enlèvement na yo nyonso bango basalaki yo bapetaki yo banyokolaki yo soki bamelisaki yo nini okoloba bango wana biso tosala dossier totinda yango lobi je ne peux plus le garder après 48 heures on atinda bango na parquet tala bango malamu tombola nani tombola elongi na yo yo la moto ça va comprendre était inspecteur enlèvement oui je parlais en termes clairs hein ce qui
bateau va l'évacuer wana bazali wana kati na bango tala bango nyonso tu wana. Mademoiselle, c'est dans ton intérêt et c'est aussi dans l'intérêt de la population. Et là comment vous vous bangezalité na kali bango bazali bakosala eloko moko te soko yebisi batindi bango na prison c'est tout. Donc quand bato bato po balevakinga olobiki balevakinga ya mo bango min yo balevaki yote omwa kina ndako na bino ndenge inspecteur ngana peka kongo ba o mi balé jour na bayaki ba mo balé po ba komo ba na kangaki te na ba na ndaka jomas ba e ba yo tsawa di mulai azobenga bon ba kutina na kanga na kanda kina zotanga na ndenge na makolo ngina zangi papati ndene ese ba na boze na kota na chambre na zoli papa tant na zotelema ya ese ka bita silo pesa ngamai yena kongo ni na ebite oyo oya mokuso abika silo pesa ngamai na ese na di mai ya pio ezate po na to chama esiko alors dia afu ya pio ezate tika po mo ibono milate na pesa kiete après to bimito ke pa mo lai donc problème moko zala kite po le zati na moti bon ba do pe na ko moko te mais on benga na pesa bita na so ta mo inspecteur. Alors je ne comprends plus rien. Monsieur, il y a fait 2 jours avec Yom Tozaraki, responsable Yakouwan. Au Rwandaki, enlèvement, il y a essai. Tu m'as dit ça, non? Monsieur l'inspecteur, c'était une stratégie pour libérer l'Hypatie, tout simplement. Inspecteur, excusez-moi. Yo, répétez ma mais les gens qui pas là, il a fait 3 jours qu'on n'est pas là, il y a un mois là, il y a un mois là, on fait pas non. Mais alors, mais pas d'abino, quand tu criais, j'étais. Mais là, il est malheur. En tout cas, je vais faire votre examen. Moi, les gens vont pas dans la bonne faire des gens sans ça. Mais pour ma déjà, toi, là, si tu veux, ma canine là, on peut ma camoufle dans la bonne. Yo, tant qu'on va faire qui t'en tant qu'on va faire qui t'en yo, va la quitter. Non, il y a des garçons. Maman, musicien, yo kangai, yo talawa. Donc, vous allez voir un bango, bazaba innocent. Moko yebi na kati ya kuna yo réalité. Mais avec na kuti na na zaki pa mo la ifi ate na ngai, to zaki na mo la ifi to tel 3 jours kuna. Ce qui veut dire que bango bazana lika moko te. Comment ça les camis batani ko patne bango ko bien na on va venir comme ça mais on va au pays ça moko. Je comprends. Na se comprendre ba tuyo. Ki ko ba ko sai na na ko. Nanda ko ndeni mo ba kana ina. Na ao ba zo wanga na makamo visa to yo da lai ko zo wanga. Ya ile ta zo wanga. Yo ina ta na na. C'est moi qui ne vous comprends pas. Vous comprenez. Non, Bino, vous avez innocent. Hein? Vous êtes de très bons comédiens, je vois ça. Hein? Mais attention, je vous informe d'une chose. Hein? On ne se moque pas inopinément de la loi. Ça, je vous l'ai dit. Ceux qui vous ont comme ça, qu'ils aient comme ça, un jour ou l'autre, je vous aurai. Ça, c'est sûr. Hein? Comment t'as pas comment bien? Dis-moi le bas. Merde, c'est pas possible. Niani, bateau est tout à ma coffre, mais c'était qu'on appelle ça ma mère. Ah, dis-moi, au revoir au pêche. Dis-moi. Alors, au pêche. Vous comprenez que vraiment, non, comprenez que. Vraiment, vite, Dieu, on a un espoir, pas na yo. Bazo boto na mwasi, uzotala, boto na mwasi. Et c'est mon problème. Ça va mon délai boyi. Ngana zotala moi. Mais moi, on a depuis que vous balayez. Bon, il y a balayé, il y a peut-être d'autres cas. Bino ba musicien vous en donnez. Yo le problème c'est que vous m'avez vous allez venir il faut au compte na ba makambe buzuba ba boto pas donner comme ça. Mais maintenant on a avec makambe. Voilà, je traîne na ba début na adema. Je pas pas faire avec. Comment mbol ba avanti. Mais ma vous n'a dit. Sur la composante dem. Au monde na ndenge. Ça va dire moi na bona yo, ça encore na. Tikaka. Vieux, vous Sonia, il y a un programme à Libanda.
Moi, ça nécessaire. Moi, ça nécessaire n'a pas l'air. Et puis, traité. Ah. Ça nécessaire, mais. Ah, Sony. Mais ça va. Il faut le trouver. Ah. Les amis. Et banda kala, banda na yesu wango, isa aga boye. Isa aga te. Nous pas ma femme. Ça va nous. Oui. Ah. Le coq. Le coq. Oh. Oui. Hivi sasa ngala na ngisi la tu Banda nga écoute na sukula yana yango. Yango ngo dongo incomparable. Ah. Ya marta ko. Yango. Dongo kusala wewe sio. Kwa incomparable kwa udawa. Kama sababu tala mus. Na alaka na moko sana sukuli bilamba ba je muna na maboko. Fufuko. Basara sabu ndo na fufu. Sawan. Oui, il pas uti. Kwa sala ga biloka bien. Sala ba mufe. Kana tana persona. Non, tu devi dire, non, c'est quoi? Non, c'est ça. Voilà. Allora. Allora. Mais non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ammonie. Ammonie. Ça dit que comment passer la voie? Oh, à passer la voie? Oh, comment il dit? C'est un poème. Oh, comment poème? Non, non. Come l'hai nella? Non è che non qui una mica tutto banguno. Non gli fatti per di quello poema. Poème, ma come un uomo che è français. Esatto, français, faut come un uomo che è français. Oh, ok. Poi poema come in galate. E cosa no, mais c'est rare. E dopo mondelo come che in francese come il poema. Io non capisco come cosa ni. È la francese grazie. Yang wasa na mnoga mbora mo francais ngapso za ngala ezande moka lokola ba vie lutumba ayo maro abenga poème voilà ni abenga poème nangai c'est la même chose c'est différent yani différence munene yo obodebe ka siko lo que la poème donc idée ya pesaka omona banzembo ezoke ni lokola mwa poème moko boye siko ya lekinda mais yo zate la musika yaona abike bande kwa Yesu bandima Yesu te yo ndima ngate Yesu maro lekinga na nini alekingana lekinga na nini simaro alekinga na nini ya beta ka guitar ngana lia ka sango na zom dameli sango ba ba sentir que musique ngwa swana ka ya ring nda bija zo pasula iloko bor baba ba dance twande mona ya lekinga no yo ka ti ye ya go kum akondi mayo mutu na yo piro yo tika muto sabote muto pi digola Yesu maro beaucoup capable de composer une chanson il y a beaucoup ngane na tous les jours pas de l'hiver composer une tikakata ezaka yende pe a comprendre ba poème bango na comité pour na te ba gros mots sur ba vert ba rouge mais ezaka ai pas comprendre ne pété non quand le français le lingua alors comment on a français ndenge molinga kuna asali il faut comprendre ba malheur to ba monde ba refuser ngai partout tu vous êtes responsable ba malheur na ngai ba ni pati ba nyamuka kanga na tika la vide ba semo sibo ba benda na kanga na tika la absence seul ngamu na pale vous êtes responsable ba malheur na ngai vous comprendre za mwana mokepo ya peso malheur na yo hindo kriba bulwa na tuza yo moto do ko yo Tindekio. Yo como tinha uma balete, eu não surveillei. Tindekio porque na Brasil. So tinda le ngana na de Brasil na na momino na Brasil entre tanga mo ba problème uro ba problème tantenga mo ko wa ba difficulté na pale na la mbele na yo. Ah, vena ngai. Como te vas? So lendi se me que na yo de Brasil. Poya loki. No yo sikonde no ko perle ngate ke petit wana ya. Yo ko boleka. Usinyele petit venez na zata de phrase pour na for ça ça yo ngana zo senga nga mukolo la sengi wana ndinga na usalo ya bwana mke oyoki ya na mawana ngai te mawana ngate vena ngai azaka kapamba mpoka tsayo musicien oyebani tous ba kotiko nzela feu vert butu zongi babola nga corde go na taya nga taya ko to nga yo kotikala yo to vena yo sauver Dieu. C'est merci. Bien. Bon. Et nous sommes quatre. Moi, je suis mort. Nous sommes
C'est mérité. Ah, Veba, Yoko, c'est. So, parler de ce que donc on a passé un moment extraordinaire. On a passé un moment extraordinaire. C'est mérité, hein? Nanti juga biasa. Marga bawa hobi, bawa kemana ni masuk dekat berasa. Sekarang nak doan, sekarang nak jadi mana? Sekarang buat lagi. Sudah terminal. Sepuluh kilo aku pensar dalam. Jadi. Betul, betul masuk yang ni orang bukan bobi mak, bukan seorang wali bandar. Awak tu. Sebut kali minta puana. Lagi kata dia puai, aku fakir. Saya tak apa terminal. Aku tak boleh merci, Saya bilang begitu semua, kepala boyo muna operasi. Saya tadi nak kalau ada telefon. Tapi saya bilang sih marché tu na presidente, marché nene. Dekat hospital, kalau boyo se hospital se beba orang nak nak furi kabilo ba matla, ba ni ba sih marché muka nene pula. C'est beau concert ni bang. C'est nazar bien. Jadi yo, tuna mama nak gaya ni sisi dulu sana pula. Aku kuperingan baru. Ada apa semeki nanga? Mana kau tu kabuana semeki nanga. Bagus ni mati kau tu semeki nanga. Bagus kau pergi nanya, kau pergi nanya bagus ni mati. Betul semeki nanga. Saya kena macam Rafa Bundeki. Aku pakai Rafa Bundeki. Aku pakai itu. Dia macam pergi ke mana bangun nak beka, kami mau betul cara bagi dia macam apa. Elok macam ni, kau ini ya yuk. Cara ikram ni lah. Bisa umur kita mawana ni, umur kita ikram mawa. Bisa kau pergi kalau nak. Macam apa kerja ni? Semeki semua tu. Pasal itu kalau bayar, tapi kalau nak dress, kalau semua boleh, mau ni tak mau. Semeki aku pakai. Nak aku pilih pakai itu saya sampai mesti kaya ber. Kumbar. Nak aku naik. Dah bangun ni. Semeki nak dia macam ni. Anak ni kau suki naik. Oh boleh. Naik bagus mau naik. Kau yang boleh tak baksa. Ular sih mau percaya lu body lah. Oh, semeki tu enggak ada. Dia nak pakai bandung. Lagi saya tinggal. Lu body lah ya. Jadi kolok. Bien pensa. Aku mana nak saya aku dah nak família, nak aku sama sama bas. Ya, wate ya. Naza ba para lete. Aku tu lete bagi lu mana sugli banda sila balabala. Moete. Kita nama seluruh ki yang nengo ana bukan wali banda. Wate. Rapide. Nako kende nako. Asa ali. Mais quoi? Asa comment? Je l'ai refusé. Ça y est, pour ça, ça coûte de tout le reste. Ça va me demander si vous voulez. Il pique. C'est une maîtrise. Femme bo, aza mtalukuta tu sawa yanga ye bo. Sema ambe simba ndate tu mulili chérie, c'est femme wana ye kana nini. Non, il a vu la télévision. Na télévision tu nak kita mau mbali moko suki sirana suki mulai suki Nibala ni di parti, ayo bantu muka di parti, ngomong ngomong oh, ni bantu berbeda dua kapan bunga garso, na cuma balik parti, kenapa basah kau melam bukan, nggak bende, nggak pernah ni, oh, masuk ke balik parti nggak boleh. Nggak pernah tapi bukan lagi awal. Aku sih makasih boleh kau itu. Aku ikut kamu, aku sih kamu. Itu bukan problem Semeki vraiment je regrette que bwana bishika ni mwana uliko do responsabilité na uko ko ba semeki faut pour ile la gati krayo kan ekran ba ma gete ba message ni mwani ba tele mwani ba yeye kwa mate ba kwa sababu kuna soko ngapa ni sori bonga kuna wewe nini na tayo fushiburu wana bona hido azili pati bon kama ni pati kwa yapi mawana na sindolele kaka bon na kipango pendate semeki ni bana kana madam to ba siko ni pati yeye kama ni pati yeye Itu azili pati ni pati ya sura oui mais après bon ni pati ni bolingana ki ya sura semeki ni pati ngai ki openza safari mama kama sura semeki kwa kuna ndio yeye kama kwa bloga peti kwa sala na kwa sababu kama ndenge na sura zile bao kama ndio basi bani mbona leo sasa bani tike sakini kimile sakini kati na nafanya mtabanda yangu na sana na leo kuna tike playa nani c'est pas nani amwacha kodi nani c'est pas amwacha kodi nati kile baletu c'est pas resti ya nani besema tala justement ça finit ça nani sana ni simu na au na nataka comprendre tu vera kwa mtamo kama nisema kwenda soma kumnyocha nani toko tina ngata yemo ni usieleka na za au
Tenez. Ah. Yo soleil aujourd'hui, bon, qui s'en tellement bouffé le cousin, c'est-à-dire calme, tout ça. Signaler dans le vin, on comprend très bien. Mon bel la santé, c'est bon, on n'a pas marqué. Oh. Une la santé, yo, par là, qui a un aucun d'autre. On va pas le savoir, mon babel, mais yo, par là, mais bon, John a eu, quel est yo, babal, bel, c'est quoi, j'ai fait la phrase, à JP, aussi pour ça. Trangala, ninga ipaso, pesa telo, nga kuna na namba nga pesu si. Ninga kuna mbeli na ngote, olamba ndenge nini. Yoko visaka ba nimero kuna. Tika kaka. Na ngani na wedite. Eke ngo wana pinzo mwana. Litana gani. Na ko buke lo mwana na yo wana po ada vraiment mwana moko na zo yebate. Mais soka sala kambira bando seka yo kaka. Maka masala kinga mkolo wana. Mwana seka ngana bano benga na ya zo linga kaka ti. C'est quoi ça fanda talibo mama en tout cas c'est moi qui m'a combattu mama moi comme tu peux c'est ni kambuni soki yana dimazala kawa mbela so banga kutile na zo nga vi suno kuti ya yeta mtusu kama mwana akanga kamuno kote akeno yebise makamwa ni sana na papa na yebisa ke makamwa nyonso ndenge likana ndako musi mikiki ndenge ni mwana lubina ngapa ngaka likai na chambi ni bana ko tena chambi lisusu sene akoma kile sonzo te mutu atinga minga penza sonzo penza Mali menga bibandi uzonge pa ina komo bengana azoli mesuko kika nikamoko kaka bongo mimi na bino pa mutu nenda kutela si okobota na ebisi na ba verite nyonso azoli ngate na ebisi la verite nyonso alingi koyoka wana te loka pe likambo yaka yango moko te papia ye bakutana Lucy ni tukolo ya solo na nous a courage mais tout temps pour la on a courage bon ngala kipaka la ngaite so sente papia okenda kena yeso na ko so kindeni so ga ko kendo atake nani ye papi donc kuta makala na ye papi bon papi signaki ne pacte ya ko kendi te alobi ye to fani wana kaka pona libere po ye pe kuna makambo ese bebila ye moya kende susu ezate donc suka makambo ezaka kawa sikuyo mwana so libela kaka mobali abato mais akendeki te suka na wakendeki mais ye papi apanzinga garde kuna moyen kaka te papi ayebisi makambo nyonso boya ya tuna ye ya ba ordonnance premier tape tuna nakota nabima nazoluka kaka papi akota tala chambre wapi soki ngana kotambola te Mikolo nyonso namona akabi bafani na poti alipango wana yesolo azonga na berkal kuma azonga retour berkal komona nga te pa papi te pa papi na tangi na komona linga tanga oui entrez ouais faut calmer kaka mwana kaka ezalaki scandale bonjour nako tikelele tumbani na biso atindi zabi na bravo il fallait que na nzela moko mais ya bien tikali para misala musi kawa na sima yana bali na utika kale tsina Kupata mwani Pati bana masomba kalibala tena Oki ninga lobi, so azara kutata. Oki langage ya lobi, langage ni mbali na biso. Temekezo kipewana. Wala azolo baneka ka po biso peto kenda ko dendele kuna na makambo ko lo mbali na bongo temeki, za pona bongo te. Il faut yeba makambo. Il faut yeba. Tutanga leta na ebi yana ngapi yana sara makambo pamba wana ti. Yes, definitely. Oh, écriture non. Si ya grand frère. Un grand frère, hein? Il y a combien de temps? Ah oui. Omingo. Nazalaki wana Brazzaville na mabele. Il a fallu que zonga na nzela moko. Ben atikali pona conférence. Nazako ya lobi besi malobi. Grand frère penza kumbongo. Yango yo. Mama kama ulikuwa na siku. Mama Niso kana nini? Niso kwa makamu na yo na dudu. Na wale ko kilanga problem. Boni ko boni. Ndeni mabelaka tsaka braza ninga kendeke wana tiko biba kendeka na braza donc bakendeki na bango.
mpona nini mpo bazongisela ngai bongo yanga ekoti na kati ndenge yanga ekoti ndenge ezali nde yo moto olukelinga makambotalaka neti sikoyo na lobaise makambo ngo ezaka likolo likolo ndenge wana yo komana okotisa dudu na kati ya ndako nani lisano semeki lisano nani esengo bozapi bolali yo makambo wana ntango ezali koleka yo moko moto olobaki na ndima sikoyo okomi obalaka na kati ngamu na bebisi makambo yango seleki kamata nani kamata iyo na kobeta yo makambo oyo nini yango ngabe yana yo nino yana za yaya yaka usana ko mama usana nina moni ko wina bana boy atali maro yo ko ko makambo mikumbe pa to bas ko ko kelanga problème na famille ya mabele ko lelo mobali na ngai akoma mobali ya mabele akoma mobali na biso na mabele yote soki zakati yote mtoko ndo soka makambo oyo mbelenga na ko suka bo kama ko yimsa bana bana bina zakila ndakanda ranga tumuza tomu bana tumuza tutoka bwana tutoka ngana tumuza ko bwana ne botikali ko luka makambo moko wa problème moko ezali apona yo poto soki soki sila soki sili cicatrice sila oyo lukati yango yote ba cicatrice yango ezolanda nani Pour nous, on m'a dit que nous, les filles, il y a un peu de temps. Non, on m'a dit ça. Alors, si on y va, il va faire ça. On va bololer pendant la base. On va mettre une abonne à jeune fille. Donc, la radio, papa n'a pas comme nous, on va comprendre que nous commençons à faire. Il y a des gens qui comprendre que ma belle ailleurs, nous venons là, mon bal n'a pas. On va comprendre d'abord c'est plus caca. On sait qu'on doit libérer. Plus caca. Ce que ça qui fait partie de nous, on a encore le bateau que l'on connaît. Mais on doit discerner ces mecs. Maman, mais on va cacher. Non, mais ça, il y a des gens qui nous sont pas forcément dans mes balises. Odomona ngote kuna leta. Omoni ngote. Kimabela ngusia. Mabela ngusia wala bimbani biso. Mbani na ina nani? Ha? Mbani na biso kweli ngai na ile. Boba iso papa ngeza makambuana. Yangai tena so sabino ko papa na bino mukula ko yolo bana yesemeki. Ngaba sakana kana tena saka lashte. Mabele na ngai ko za lambanda te. Ubie mabele ubie ngai. Ngai ndio ifona gani? Wana na dosia. Mama kati ko okewa. Je comprends plus. C'est sûr, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout le bon on va bébé. La qui savon brillant. Regardez. Oh, il y a bleu? Ouais. Ah, brillant. Ça n'a bilamba pembe. Ah. Chose que l'on n'a pembe. En tout cas, surtout la chemise, on ne peut pas une base, ou l'uniforme. Bien. Donc, c'est le petit qui a atteint d'ambre à salité. D'ambre à bon côté. Comment on a mon mingi va se coller à coucher à ban. Même à coucher à ban. Ah, pour coucher à pembe. Ça c'est bien alors. Alors, il va tchal, il y a pembe mingi. On va tomber dans la paix alors. Merci. Dans ce bombe, dans le bombe, il va s'écrire trop. C'est ça dans l'hypathie. N'a pas comprendre. Puis que je vois na commissariat. Tango Essengwaki. Et puis qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Vous savez que nous donc te fande que na karamaka la libanda. Le ce qui a témoigné à Rama B. Bissonné toi la gueule makale ngomona biso. Qu'est-ce que tu avais fait? Moulaye, au pied n'a couru que c'est porté, t'es là, moi, que je côté, aux autres à cacher ma vie, jamais. Là, c'est la démarche, nous sommes. En tout cas, je ne sais comment te remercier. Je veux dire que tout ça là, si une femme a celle qui m'a donné un mobile, vraiment, va venir c'est un acte d'amour. Est-ce que vous bien? Mobile, moi, qui est des boulots, qui est tout, qui est à la quoi, j'en appelle même. Attends, non, mais là, féliciter. C'est vraiment un acte d'amour. Ah, chérie, chérie, on va aussi on célibat. Oui, c'est le célibat. Non, ça ma casse. Il a pour un célibataire. Ningi et Mbarlino Vumbi. Le célibataire est terminé. Bientôt. À votre santé. Maintenant, je vais te dire la vérité. Comment nous sommes en train de vivre. Vraiment, je sens que quelque part là,
ozolinganga menangina biso kiye molai pourquoi bamakambo nyonso oyebi ke nalingaki esengo mingi nalingaki esengo à tel point ke nalingaki nabala ye j'ai tout fait pour ne rebala esengo et ce jour-là votre ami votre ex-ami s'il faut donner dire naloba boye asali tout a dérangé projet dans un mariage à tel point que a engrossé esengo. Et moi je m'étais dit bon le rôle a engrossé esengo, j'ai même accepté vu que c'est pas facile d'accepter la grossesse d'une autre personne. On pouvait que je peux même devenir Joseph. Vous voyez un peu l'histoire de Joseph avec Marie. J'ai accepté l'empathie. Mais ton ami là continuait toujours à m'emmerder et continuait toujours à jouer de moi. Bon, je m'étais dit, ma personne a prouvé le contraire. Je dois me venger. Vengeance, il y a toujours quoi? Qu'on détruit le foyer, et il y a alors je me suis dit jusqu'à tel point qu'il a dit que pour la déranger ma sassi. Et je me suis pris dans mon propre piège. Donc la kangami la ngamba moko. On a dit vraiment la déranger ma sassi. Mais moi on a kolingo ya solo tel que vous me voyez là vraiment l'hypathie. Je t'aime et je vais te prendre en mariage. Et je veux te rendre heureuse dans la vie. L'hypathie. Oui. On est en train de c'est un dérangement, mon bouillé. On dit garçon, moi, j'ai quoi embêter là quoi. Mais par curiosité, de la casa, il me connaît à Kawa. La famille n'a pas, les mecs n'ont mon aïe, je peux la bénir sous le macambo, c'est un dingue, ça va qui est, ben c'est le même, c'est tout le chaos, c'est bien sûr. Donc ça là qui peut qu'à cause d'anaïe, mais mon appel que oui, oui bon. Merci. Pour ça qui tout pose voyer quand même, nous avons bien invité. Vous aimez la tour. La proposition de Binamastico. Je suis d'accord. Merci. Et bien on dit vous n'avez pas qu'on aime qui. Boloko nangai kumosi. Minyololo nangai selifungu abi Sikana kumi sanzambe ya mawa Sanzambe sila Apesi nalipati Namote malanga. En tout cas je t'aime. Tu peux un peu ça. Mais là en tout cas Luka kaka mbongo bisenga-sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka-leka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina likoko mpe mboka monene zone tuku mibale na mine Mina Kishasa pour la boy Jomas. Ngamo sel vous na boy musicien. Yo par boy Jomas. Pas boy Jomas ça vous na bana na ba lettre wati. Atinira. Sha na mona ipeka. Na hausi na bana ba lettre ko bondela na kena ngwa. Natanga ngakuta tango tena na tina nete bola kena ba lettre ne wapi. Kasoza zimilete. Zimi ngamo no boko la zimi na ngabo na posa zoma ya Jomas pour boko la zimi na ngamo. Nto lela Jomas bon. Wala bilobela mpesa. Bongo na ni garçon d'Alexis Baza. A comme Jola na j'ai tout à poto kuna et c'est moi kuna pesa tikala ka musicien wana boya ye bola. Est-ce que ngajo masa boya nga? Mala de Philippe Philippe masolo ka ba musicien. Ba yemba bino. Oye ko luka makamona kati ndako.
malade esili mais ofandi oza bébé kolamba ozolamba te basani kende kosukola ngo basani wana ngana kosimba yango te nde be kofandela ngana lokwa bino nde bakonzi papa na bino nde akende kosomba nga kosomba na mbongo epa papa abota ngai akende kosomba nga papa na bino asomba kinga to abalaki ngai eka kuna madesu bokolia kotia yango na moto yo moko na kolamba te boluka papa na bino akende kozwila bino boy ngai te mameli tite bokofanda na nzala na bino lelo bokofanda bongo na nzala na bino Nisano chaka ambisa mayo na congélateur passer mbisi te madesu na lobi mbisi te madesu ndelia kambisa papa na bino ndelinga mbisi abo lukelinga makam papa na bino ngazoso mama neti azaki vous na congélateur ko beba malamu to lia ngosuka yo kosimbe Sandu sabla na kubondela yo sila ngai penza ile kwa kubondela wale sila tata sina sila na yote bando lukelanga makam bando lukela kinga makam na ndako na longola yi mama na ndaka mwana liboso na zoboto na ko kala te ndelo kwa bebele ngakwa ko bondela yo mambo bitu to tayini eza kuna shamba ngana longola kyango mais chef atako tu dina la guerrière ava tomboka kaboyete ngamungana mimi kama joma so bande ngana joma ziloko moko za sina boy nanga joma sango ba siko na litama bokolia te zoba na bino kwa papa Ça va? très bien papa papa Chérie, ça va? Qu'est-ce que se passe? Un peu pourquoi? Il y a un problème? Comment t'as mal fait pour la mettre dans la chambre? Vous savez maman dit Nicolas c'est pas mon femme et toi comment tu passes déjà très bien? Il y a comment bien t'es comment on bien t'es moi bien t'es maman non mais non bah qui ça va? Ça va très bien papa. Ah mais il est comme là mon ami. Hein? Maman elle va comme les Zéna la guerrière. Bon dis-moi un peu comment les nouveaux va bien. Mais aussi bien quand la simana on a zo qui traitement de sengela qui tu connais pas la maman na ba rendez-vous sur le docteur Tozaro Kende et après ça va c'est bien. C'est bien. Ah quand mutunde mo sur ma kele le besoin na mando résoudre makambo na moki zo ça passe. Papa. Donc si vous ba na molai. Te papa makambo tikala ko nginda na sima te. Donc ande ba levaka yaya nana nde ba bandi bakanga kana nde ba petaka e mutazaki otera ya makambo na molai. C'est pas vrai. Mutu calme nde wana. Bitu ko tondiba ngo te molai. Yemta tinda ba bandi ba beta yaya. Ba leve. Molai ngo pe. Ba tu ne sona yemta pas. Molai. Molai ngo pe akoma nina lipati. Ayanga ba lipati. Isono falo zela papa avanda bungo. Te to kama avanda wa. Bon, ça va. On va en parler très prochainement. C'est quoi il y a OPJ maman qui nda ko ebisa OPJ te. C'est quoi OPJ ngo abengi siba yaya kuna. Yaya ko ba makambo ndenge zaki yaya alobi omula ya dakne na makambo wana te. Yo. Abombi molai. Nous tenons bon moyen sur le bon va servir quoi? Hein? Oui, on normal. De toute façon, je vais m'occuper moi-même un petit peu. Bon, c'est quoi vous tenez une personne qui a changé mon quai? Après ça, Mili quitté. Mamili. Oh, je me dis que c'est nous avons dans ma lettre. Bon, ça va. Je vais quand même annoncer. Bon, non, Yves Sablou. D'abord, a changé. Mais on peut une information, c'est moi qui m'engage. Hein? Je suis responsable de mes actes. J'ai décidé, mon petit brother, la destinée de la deuxième femme. Bientôt, la succès. Les informations. Les informations. Les confirmation. Et c'est y a pas la carte mon film dit. Et y a bani. Pour que les gens mangent parce que moi ça doudou moi ça quartier. Aucun n'a rien à braza. Par rendez-vous na bila y bani. Et y a bani. Pourquoi ça a été que pendant Sony qui et on va aller au consabana que la ça conforme bino. Quelle information qu'on peut savoir? Sony te papa na bana mon film. Mais du côté on peut ça la bani.
papa mobimba boye solide mutu responsable na kati ya quartier mutu baza koconsidere koleka bapapa nyonso na quartier ayosa babetise ya ndenge wana omone kaka kosuye teka na kati ya quartier nsima na nsima pebi kokende ni conférence nokande mosala ngo ezalaki bayoka bongo mabele bano bima na ye bakoyeba ngo te soba ya mwana bino bano monela bino na mibali beliwaza mwana muke komana kabaye beliwaza makamuni akala amesana na ndenge wana ndekuna amesana na ndenge wana banabo mwana na ye oyoki donc nakele okabaye te oyoki nakabasi ete kolokosala makambo te nabakaka mabele asaka mwasi na yo balakala mais kweli ayebisi yo na ndako oyo mabele ngai naza lâche te soki mabele asikaki mobali na ye na bolingo ngai nakotika yo te nasi nalobi yango kwedi okozwa mwasi mosusu te okozwa mabele te soki kaka mabele kwedi makambo kosalama na ndako oyo moto akokufa kaka mabele na yo boye moto akokufa monsieur omoni okoki nazokia na yo na okondi lepe motu te soki okendokia na yo mengana kobala mabele déjà on se olinga te ngai na kobala ata okepa wapi nasi na biso déjà sokotala tala tutali na yakwati le ngumbe mali tala tutali nabia ndo namba na yo na ile to soro mo mke mabeza wapi na ile na divana to soro na mo mke si ya divana na to soro na bodi kwa sababu soda moni yali kama mke yali kama mnete mais écoute la paix moi munene mais c'est entre nous tous sur la paix moi mke moni ngai de foyer na ngai ce que j'ai un problème ni kakata mekoti moi c'est akini na rais na benga abili ba mikolo nde boya on peut ça conseil autrement mais cette fois-ci changement ko ko zala ole ba mikolo boya pa na nga mais ngai nde mukolo nga mona muke pito na benga mbo ba mikolo na nga na ba mo muke po ba ke mwana pa beta kambonda banikolo pe babili binaka moni donc na ko te abino to na ko pia bino pe moi likanisi pe bozo pas en considération lelo mabe ekoyaki monani ekoti umeli vraiment eruye pinza eruye na kata foyer na bino ngai petit na zawana na zo constatango mais na kasi vie na nga dudu bambe ba salaki andimi à reconnaître pe a sentir pardon na mabe o elekaki c'est meki yo ko ma vraiment mobali te na mobali na yo ya na ye awa lelo mobali na yo aya dudu amona ye ya mona dudu na kata ndako ya dudu excusez-moi la interruption mais mukolo dudu so banga ke kenge na yo so la ki président so la ki tefini c'est meki na laki mais c'est ni na sani ndenge ya lobela kango pe ezala lobela na Pascal ngali ngani société donc na kana na chance na mabe za pisa est-ce que j'ai solo non ndiko wana na salaki yango pona tala degré d'amour oyo mwasi nanga azali na wo epai na ngai abe ayebi bien na motema na yeke ngana linga ye koleka peut-être na bana mbala le bosala bana ngale tena benga lula boni te vandi ngana yi mesile kisiko ya linga kanga ya ba degré d'amour ya ngai pana ye tinga pena ye batiyali ye mobali wana linga kanga pena so kina ndenge ni mbala le bosala bana pana lendi sina senga pardon kami ba pardon eko pardon le ngana ko senga ye ba pardon dudu zo ngana ndako tebo ngisema ka dudu ko msenga ko la so ko ni semeki nana ndenge ko sala te mazaka na motema mokana ko batunda liwa on sini na vraiment yo ko ndima oyo mbali oyo na awa ndako dudu ayi awa so ya dizali ngana ndako ndako na yona ngana zaba mo ba paranga zaba paranga yete ngana zana nwawa toba yali ngida so la so ko na sala wali banga awa na ndako na ngate ba so bonde le wo dingo yo ko mnete kwa ndako so banda yango yo ko alors mais pas mon ngana zuna braza ikamote ma mais pana eza problème ko yo ngai pana ngai ndako yana ndako mais la moni lo na mbate zara zikule za divorce na zwa kina moni lo na mbate c'est meki atambula enoki
suka na mwiko kata na kaka. On a conseillé, moi, je me casse un peu de temps. Dans 5 jours, pardon, vous voulez que je finalement, c'est quoi? Rentrez. Pardon, bonjour, frère. Excusez-moi. Vous attendez d'abord pas. Bonjour. Puis ensuite, nous sommes en conciliabule de familial. Vous allez cela fallu excuser ce qui est causé là. Plus tard. Je suis venu pour m'appeler. Mon père, on dévié. Monsieur Koudi n'a pas encore terminé. Vous allez voisin c'est un problème. Mais comment que nous sommes que nous avons mais tout est la Braza. Oui, mais à Braza. On s'est aimé. Moi, c'est mon ami. Dis, vous serez dans la terre. Moi, c'est mon soutien. Il a avec nous de moi, oza mobali te yo otikaka mwasi na akeleke braza kosala bavoyage mwasi aibala mobimba paka na bolulaka bamibali ya bato na kati ya quartier ozomona yango sikoyo nyosasala ozoloba mpe na malenge ozomona yango normal aza mobimba boye na kati ya quartier nzoka na sika mwasi na akele yaka okutana na ndaya baninga akotolaka bango omona mwasi na yo na mobali na ngati na to biso mobali na ngati na mwasi na ngai te azoki mutu tinere na Braza kwa de ngiwa basi abani nje wana tana mwinga mbali yebi sai tana sina ndo bila mbali na ngate na mbali na ngate yope yebi yope yeka ka na mwasi na ngate na mwasi na ngate ndio zali kweli na ngate na kweli na kote wewe ko sina na maboko tunasema madara ni je ne suis pas de cette catégorie ah mais moi je suis de cette catégorie la simba je suis de Tocho na ile kweli kwa ile zata kama kwa kuunguka mtu mwingine na kwa ile zata kwa ningani mepoko ni naona na ngate kwa ningani na bongo na wewe ngango bali badele pona kama mbali na bomwana mtu mtapona wewe mbali na pona wewe ngai kweli sasa pona wewe okay ni bien na mobile so ni ko bana yeke ni papa boki na eba wewe c'est ndenge ni procédure tani mais ce qui a jamais moi je suis toujours et encore comment problème oyo mwasi nazosala ngai oyo azosala ngai karte moko oyebi ngai loko ngai nakotourne page ya ngai bakobenga ngai nde bomesana kobenga ngai nalobi yango moto akokufa bien sûr même beaucoup de kilos azoloba ngo mpe na ndako ya bato je peux fermer la porte bagarre mpe banyawa monsieur Président nabeti bili bale nyona mwasi nayo nabeti comment je vous fixe des dates je me marie le 27 avec ma belle bon le 27 depuis date le 27 dis madame le 27 oh wana événement moko munene kosalama na kati ya mboka oyo ekokoma na journal ekonakisama na télévision le 27 wana oyo nani salama te je vais marier ma belle ma femme à moi je veux le pas mon frère écoutez tout bien fait quand même s'il vous plaît, le frère Kwedi, vous comprenez, parlons en nom, moi je suis chrétien. Moi je suis musulman. En tant que chrétien, il faut s'humilier. Moi j'ai eu ta soeur, oubliez ça, mettons l'éponge et on finit une fois pour toutes. Alors revenons sur des nouvelles bases. Le voilà, c'est qu'elle a gagné moi si le frère. Chrétien. Zala chrétien, Yesu azali musulman, azala musulman. Ngana azali nulle part. Ni chef d'histoire. Oyo ngana kosala le 27 wana ekozala événement. C'est qui na lobi. Monsieur Doudou, na kamu. Na mobali ya ngana. Sur des avancées totales la Braza, ils ont reculé pour reprendre le morceau comme c'est comme mobile quoi. Ça me fait rire. Un homme d'honneur. Oui, non, je suis comme ça. Après tout ce qui s'est passé à la Braza, je pense l'éponge. Prenez votre femme et allez à la maison.
Famille. Le 27, nous allons nous marier. Balinga. C'est quoi ça? Quel kilo? Quel est? Wana poto dalia wa memenanyo una sendikere doyen quelque part de Français wana sam ngana bimi ko so ni siguro wole lani on wole lani mais chez moi il de moins 10 de plus ngana dan ngona ngana ko la moitié c'est la cité bon ngana la moitié mais non moi ça le fait boyo so lela oh cousin wana changer comme na zazu jo mas de wana ko mi moi aussi ngana la moitié Oh, basi basi benga sasa uyena concert ba danser bazar kama tena yomo piku to go ndenge basi yo ulinga ya kulina milai ngolomo kulina milai mabeleka donc j'ai la poussé on a relevé là et avant le 27 pourquoi on appelle soldat le 27 tout ça la piku uniquement quoi les 23 au conseiller nager pour le mettre à Pelongo papa wisi donc il va na Pelongo un mois ici. Quand le 27 baloki à beaucoup. Ne pleure pas. Ah, celle-là j'étais. Pleurez une femme. Oh, non, moi c'est gagne. Non, mais ça, ils ont pas que je suis. Ah, jamais. C'est pas. Ah, vous voyez. Ah, oui. Excusez moi là comme avant, il n'a pas vu au biche à Kamba, j'ai déjà vu qu'il fallait une balle ou une chaise pour que le concert en bête à un salon. Ils ont la dansé pour la fois chaise à la trop, chaise à trop. Voilà, chérie, il n'a pas été caillou les gars. Il y a pas de besoin de garde de robe, on a rien à mais moi, il y a pas patron de derrière. Eh, vous n'avez pas robe, Nanga. Vous l'avez fait de chambre, Nanga? Eh, bonjour. Monsieur, vous avez la chambre là? Et vous avez que je vais venir. On va passer mission, on va pas me dire que nos questions bien, on va répondre à ma cambodie qui dit qu'on y est venir. Yo est venir, yo mon la yo. On est venir, yo mas, tout va rouler, avec les bananes, tout le monde, tous les enfants, yo mas, yo est venir. Dommage. Et on nous met au bureau, va nous na bureau, mais c'est un bureau, va nous pieds, nous aussi, on a musique, au catipé, ve na souki. Ma voix. Oh, monsieur. Ma voix. Et pour mettre l'album, n'est pas ton album, n'a yo monaï, n'est pas ton album, n'a yo, le van en boca, pas na bino. N'a on a dit ça, pas ton album, n'a yo, nani monaï, j'ai ma collègue. Ah, ma voix. Ma voix, vraiment, c'est regret qui m'a sorti. Maintenant là je ne suis pas musicien et puis je suis venu mais on récupérer biloko ya mwasi na ngai na ndako plutôt que tala ça va bien que muto date mwasi na yo mwasi fiato ye mwasi ya muto ko ka kama wewe iba mwasi et tu te dis maintenant yo mwasi na mais nazo bilo manga zo ma wa nazo na ko sala biloko mabena kata ndako na ngate o ba ya kanga na leta na ba gouvernement no mitine zo ko ya mais nazo bilo ma wa yo c'est une musique, c'est une musique, c'est la kenda ko beta be bloko ngoko mboka soki moiza. Pika ko musique na biso to saloyo. Pika yo kana net. Ça m'impressionne pas. Ma voix. Je conseille l'indemne. Nena ko somo ndembo na ye. Odu moi aujourd'hui na yo pe la mise là. O va salir le pendemo pe ba chope na pochette yo. Na bolo meka to. Otra ngai. Yo kana net sayo. Yo kana net sayo je nomme Joma soki Joma. Net soki je regrette, elle est devenue ma femme. Nani femme na yo, tu as un demi-yo, mais bientôt elle va se marier, je suis désolé pour ce problème. On va la nani, on va la yeba kondi mayo. Yo bin ma seba na bango akondi mayo. Na magno, manette le gola corbeau. Ba kondi mayo. Ma voix. Olpe, c'est la moitié à bien, à tirer mon badi à bien, c'est la beauté, mannequin, à quelque chose girafe. Ma voix, mais pour l'ingénieur, il faut que tu montres. Moi, je te dis, je connais la dame de côté, mon souci, mon souci, dans la pomme, on a le vérité, on peut te montrer. À ce que comment tu vas m'imiter. Ah, Nzambe, Olinga Kaete.
nani ngeso kolingaka ete nalingaka ete nde bayebisa yo nolingaka ete bon bolingo nayembaka ya nini bolingo ngo nayembaka mulu bolingo nayembaka ya nini oyembaka naye na banzembo me olingaka ete bolingo ezalaka te na motema na yo yo eza na mayele yo yebi te nga nalingaka yo nga nalobaka no jeteme te nga nalobaka no jeteme te yokanga ye soki yo olingaka ye soki yo olingaka ye ne fallait pas ozwela ye mbanda na ndako oyo mbanda obenga esengo ya na ndako teme mayele te yango nabikula ya pamba tika no misiki combien de fois nakoloba na yo nalobi no bieke no esengo nga nalingaki ye te esengo ye moko alingaki ngai esengo ye moko na baje na ye kolanda nga jo mase nalingi yo kotala bakarte na ngai badate d'anniversaire na nga mpona bakado pamba nalingi papa na comprendre te mingi ayiba date ao ndenge ye moko do alingaki ngai nga nalingaki esengo te combien de fois na eseki oyaki osengi baparto vie nanga parto tiki nanga momi vie nanga parto tiki nanga momi lupeti lokola kibeko natiki na ye nabengani mwasi na yo mwasi wakamakambo na combien de fois nakoyeba na yo nabengani mwasi tala jo masanga ebisaka eloko moko oyembaka bolingo kasi oyebi kolinga te je te dis vrai mais combien de fois nalobi no ke nalingaka ye ata mwasi nanga me ya yo na boya na bengana ye moko alinganga yoka nanga biso kaka etika kodéshonorer bamusicien baartiste musicien ezotya salté na kote bato bayembaka nazo biso vérité na tai nanga na tai na yo nana ezotya salté yo na tai na yo na yanga ye oza ndako nanga oyebi yango oyebi oza ndako nanga oyebi oza ndako nanga bina bengaka na polisi wana kotango 30 na biawo okina inepsa yo désolé kosaka na ngai te nakotya ovuya mpe tout suite nasope vuya ndenge oza wana mpe to osaka na nga mpe obiango osaka na nga te aya biso koganga wana ozoganga wana makambo tosala wana ezosepesala ngonga mpe te na ndenge naza boyeko bahistoire tosalanga no na ndako tofanda na yo banini considérant lokola histoire yango eza passé lokola existaka te na vino surtout lokola ngani nakenga na existaka na vino te donc nasu mwasino te nazombalana na mola indenge azanga tozobima tozokende bosananga naza girafe te onayi tokei merci olobi bien na yoki yo 10 minutes otan olobi olingi ete yako mibali na yo tozobala po bobota biboyelezela me nayebisa yo soki ondimi yo siko confirme nga oboyi nga te oboyi nga te lobanga nalobi na boyi yo nazobalana na molai oboyi nga ye merci bobima 5 minutes bokengedela nga wana je me pas nayebiso nde mwana sikoyo yo omemi ngambwa avupia o na bikoto na bimilio na toilette oke na bimilio na mwasi na bimilio na yokesima ndako te bima na yekene na ye mais je me pas nalobi na yo ndenge ozala nako naza na besoin na insistema ya komiboma te tikala komiboma bajournaliste baoya bakomi yango na journal comme ça nga nakoyebisa bato na libanda te musicien moko parmi bamusicien bakosaka akufi bakota nga nde nga nakota basi bima 2 minutes po tourner wana bozonga 2 minutes yo na boko simba yo leta aoloba na ngai na boka problème bozonga 2 minutes botala nga wana 2 minutes je ne pas na bimila yo pamba bongo yoka bozonga bokotala sikoyo bokali na salima seki moya batala nasalaki mwa sombo oyo ya mafuta mbila ndenge olingaka okolia saikeni ozobala boye nzala ti mokoni nisuka ozovanazala ozovanazala tala kaka makambo ya ndenge moko akomema yango eske makambo yango verifie eza ya solo nzala eza na libumu na ngai soki esui ngai ekosala mpe pasi epai na ye motokanto eza na libumu na ye te ngoni nazoezeloma oya okonda pamba le na ye pende napesaki makambo nyonso epai na bino famille bokokaki kodi te napesi yango epa bakamarade na ye bakoki yango te bato ya quartier bakoki yango te alors tika ngai lokola nasi nabengaki nani berger na biso lokola bazosola na berger tika basola na berger ye nde bakopesanga solution parce que likambo ata epelengani mboka mobimba soki esi ekomi na maboko ya bato oyo basambelaka efili yango kaka bango nde barepresente ya nzambe na mokili ezali litemba na yo te na sombo moto okoka kosilisa probleme ya bolingo nga naza nango na motema kama ndenge ozotya na motu na nga ndenge na ingo na kolia
mais ça na yo na ndenge na yo nga na kipaka na ngai te nga makamwana na kipaka na ngai te okei okei na ye ofandi ofandi na ye nga na meseni na kodi na ngai kaka ye moko wana bana kala nzala ata un mois yata kususu neza yende kwa makamalosa ospo bengi bezi kuna malosoro est-ce que ça na yele makamoso bisangai makamoso bisangai c'est vraiment normal na biloko so présenter kana o so le bananga yana bino ke brasa na mo sa batura quartier no so na ke brasa bandakala aka ko tela yana bino nda kwanganga yo tibika kandenge wana loko so présenter ngeza likemba nangulu ata yo moko o za normal bukila ka bino balina yana bino ko yo récupérer na mulima yana bino te tumba le ka le pa na ni ata kamia tele ka le to récupérer pe tu vas déjà faire un problème o ça la tasse ya faire la taille nani là le kip le kolanga non mais na je me condamne c'est que banque singa quoi monsieur l'OPG venez vite chez moi ma vie est en danger tout ça oui tant que bandi wana na éviter hein parce que na ba classe beaucoup ta soki na makambo nyo sebino besala soki mbali penza oya sana kati ndako na yebo acha kwa mwati abato ya libala na quartier ici est-ce que bokanga kabangote et bien patiente qu'est-ce que ça va pas ça va pas être bien ngo oya makambo ya ufuna kanga ndano kwa kati makambo lia kaka biloko so lia te lia utekana ko lia papa nani lisusi kaka papa ko dina kati ndako kasali kamande ni wana oyebi mabele et pas makambo mona na biso senge bandela hein oyo sisi ajema siko du grand frère ya ajema swana mbele wana siko kuzawana mbele wana siko mwasi na ye akomi mwasi ya papa ko omuna wa ndaku boye bamona biso kita moko bake brasa kuna kodia ko sina ke conférence ndio wana conférence za la kidubi papa basa kuna na berger na benga kana parce que famille yo makamba ko kiango te kana mna ke manani yo leta otwa yango soki comme la badir moi nek ma il faut l'état bon ba kali kuna na bango na berger pas moi là tout son arme OK c'est niki c'est ça makamba famille te hein là Nantimuza ni da tumeguisa na ndio tunaendelea ukina haja tutakaje pale na bibi kama jambo ndio basi atikibino awa ni kwa basi tikibino awa ndio yuko naye ukana kana mtu yake basi kosai bona ndaba pate na yenyoso bolete ndengo ya mama omoni mukanda ndande lobi na bisobo hein na Ephésiens 5:22 ti soko kititi na ba 26 soko mona mobali yo mwasi minga tosa mobali na yo tosa mobali alinga mwasi na ye lokola akomi minga ye yango wana mwasi tosa mobali na makambo nyoto parce que ye moko na lobeli tosoli ne songa nde siko alobi nini siko yango na lobi ke ndino bongo sala kaka ndenge ya lobi nyoka moni bongo ngana mwengo wapi to data le 27 ko est-ce que Bible combien ngo Bible que ndanda tina kike mubali hajo na yeye mwasi msusu mwasi kwa ya kamaradi mwasi kwa na quartier utikote ya yote mwasi kwa lidala lo mwana lidala yako kota ndako muninga na tenyo tout à l'heure na lobi tosa mubali ko mubali atali mokoni papa berger ba kiti sa mutema ba kuti ni salamu mokristo ya solo yo ni pesa kuti yo combien pesa na kota santana ya ngambe ba ko ni oyo to tambola na ngona ile banzambe sana kati tele biko kosa te ko longola te ko batisate papa berger oyo batisi ba kuti yo combien na mtu amokini balobi linga moninga na yo lokolo ko ningaka kumuru to kereti na bono ko ko babi linga enero na yo na komela berger mo bimba batika kibilo finalement yo tika kabino ko nani berger ke na ndio wana kama na wa musala tikala ko tambela malamu tambe abenisa yo asalisa yo kana la tuma ele mimi asana ngai na ndio ko kotana le bilo kaka ngana za tupate yo ko kan bapate yo za tikeli bilo okoti bangote ngande ko kanga ngai bona kanga motema basi la ngamba na bali te tiko le bapate yo so le batika kozo na bali mbangu ko le bapate yo ko so na na betere o na na betere ko so ngai te berja ko ko dia ko mela na sali bongo mbango ko ile ayati na ko tena ngo brother ya ngwana yela tipali ya mela yo ki bona kama na ko bongo yo ka nani mobala zona eba mbanda zonga na ndo bela yote zonga wa na ndo bela yo kama lukafika ndako msusu yo kusonia
Madame, bote. Sama ni. Donc moyen tu soyo pe sama tu pas dua maka mosala ni pa na yo. O ko ki pe awa. O ya. Mo cultura tu. So ta te na to pelo pe mai. Ta ka na to bring na to. Madame. Ka na. Mo e pa na ya. Mo sa ya ko ki ango to ko mi na papa ki da. O na pa jo. O ya to ya usi sa ka mo da ya. Mo bwana mama. Ki ko za ka. Sina uso kama ngapi na sipi. Makamzalia papa na ngai kija kulangala mwana wote kama mimi niko na kuna vitu hapo. Sime. Ah. Ebi kile kuna wewe kwedi. Azinga bala mo sisi ntango. Kwedi. Kwedi na ajale na kwa finalité yale. Azo bala deuxième bureau wana nani? Mwati angane na kati ya libala na kati pe ya quartier moko papa. Yo na moni kaka yo papa kija. Au kutinga na ebi ke toko kuna kelele libanda. Mokamya wote wa berger mubimba wao nzamba tinda kana moto. Akokili kambangote. Alibini niona ngi nataka baba le langali nganga na Biblia le digo ngoto to kanibadi. Papa kija sikoyo, nani opel chaza kuna. Na moni kana menya opel ndio nakamba utiko fini. Nyote soko kutani na ye olo banangi. Openza la kate. Madame. Na bambulo biso to zali na yangu. Tokongo ba so deuxième bureau. Papa, tokuli banikolo. Wani kama banda nike. Kodeli ngaza ni nike. Te, wana tukwa ezali muto yesi yo. Kondi manano. Izea ko yendi kate papa kija. Na ngai na kodisira ndapa mutu wana kodia le kipe nake moto yako bala ye wana. Papa fika. Na dingina kutana na yepo. Papa ki debo. Kweli, bon. Papa. Est-ce que les kabonga les visage? La madame Azono. Madame. Vous voulez non, c'est ma cache. C'est là qui passe, il faut te le faire. Ndio kani kama kwa ndio kaza de saa. Ça va, il reste. Ele kwa nani ndi makabino. Hizo zako boya ndio matata hadi misara. Matata sio ni mwana. Bitumba. Bitumba koya, kwa kai koya. Batu wako kota boloko bangu bakukufa. Ndio kwa kutana ndio nini. Nikamzaliwa. Na ndio ndi makotili kama ngote. Bozo important, hapo ndio ndio kwa. Nikamzaliwa katika sana kaka ndenge ya bipo na le 27 et la carne. La nengwana comme ça, pour ça la sima na ngoso ki mobeko ko la basumale na lende. Na ndio ni ngodo bibo na kaka mobeko. Non, eza kona ko mamobulu za te ndenge ko ta na ye. Donc d'accord, les 27 wana makambo ya tani wana. Ko confuser sisi malamu basi la dise etangi na classe. Kene obelo kama sisi tanga ti malamu. Eza ko tiola ngate, non on ngazolo ba. Eza ko tiola te ko mona na misi likamwa mukebo ko liko arranger ngote. Babengi be secteur kwa nini? Makama mwana bapesa tu hao telengani tu okanga ta kwa sema kote. Bila nao secteur ndege nini? Kama madango ndio kwa tele matana kwa sababu na yote kwa sababu sabatike. Baya kufunga makambo pai na yote. Leta mawaji finalement problème. Si kwa makati vraiment. Parce que ben secteur aboye vraiment ben secteur aboye ba soko tu para bango ndenge nini kwa kufunga makambo. Basa te bakimi makambo na bandaka basa soko kwa kumonisa te otiki mubali bana na makambo. Bon, papa, na moyo makele wa passion mkitama tina. Hapo tukio dia invitation pour na dibala ma muda itambi. Oya. Boya to solo. Loya kuna saba. Pakati. Oya chukua ngeli. Moyo kani kukumbe kuna aji ni mkutala moyo papa kida kai. Na ndio papa. Si tu veux aller le 27. Sana na simu sana zetu kila mtu hapo tabu baba poko te papa sai Mungu. Ndio sasa. Hapo hivi ni chukua. Le 27 kama kamio tu. Kasi tu veux Bon. Non, parce que nous avons fait le 27 ans. Vous savez, dans le salon de Naïe, il y a un bain de l'eau. Ça a fait de l'eau. Il faut beaucoup s'arrêter au son de la caille. Pour nous éviter la raille. Et moi, il faut que la cama me quitte. Boko sola fini sola ngole nini? Kana kala makambo kwa yako kati yango sola sufi. Ndima ka ko samba ngona sala bilo. Baba ila bilo mwasi te. Bilo baba seme kina babo kilo bo mesala basi ba deuxième bureau. Dako tikela ka bilo mbongo ba pesa ka bilo bilamba ko boso boso pela. Tela ba ko bilo mwasi ni ballet. Pamba no pesa bilo. Bana bini ma pesa ko. Kana pesa ko 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 ni. Bila ko na. Ana tina bazambu na ni. Yo hata kutumika na posa ya kolobelo likambo kolobelo te makelele leki. Kabo kolobelo ba kolobelo finalement batu nyoso keno Dina wacha ka pankarte libanda po yeye sema kama nyoso ke yo mtu babale ni mbanda. Hata bangwa ko ta kwa mama ya tango.
nakufa kuite ile mwana baoye diwana nga basi baoye ba na wewe sababu ndio nakufi patika lo pande sana nzambe ne bishobi mutaboto dinga mwazi na zoye bisayo kutosa ile logo tingi mzisika yo kon baba boto lo mwazi yo kondi Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le professeur Théophile Mbemba. Oye bisa bakumba, bakume ni nso baye kusala tani ntimpa. Baburume senyo so baye bafusana baye bakarte. Nizite na wamba disaka. La justice. Son Excellence Madame le ministre de la Culture et des Arts, Madame Juliana Lumumba, Kubosa Nangati, Niyo na Kem Kem Kono Isuba Mama Nye, Kubosa Nangati, Benekani Riyo Nayo Mama. Son Excellence Monsieur le ministre des Transports et Communications, Son Excellence Monsieur le professeur Yoro Dantondas, Bosa na tora pela président taw na tawai ba ke ngana ku bosa na ti yulu sindi ba document monsieur le rédacteur de l'émission Théâtre de chez nous groupe Salon monsieur Sylvestre Kenisana bosa na ngate bosa na théâtre na bino bolu bila tina ngana ku ba botoli ya mwati ba do ki pete théâtre na Salon na ki pakango partout tant j'ai dit na me bosa na ngate ki Kenisana pa do directeur ko ki pe makam na ngalo bila nga Monsieur le président délégué général AI de la RTNC, Monsieur José Gaziango. Bosanangate, c'est déjà là, Bosanate. Oui, là, on a pas beaucoup d'informations sur le Bakango, Bachilo, d'ailleurs, sur le Bakango, Bosanate, Bosanate. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information de la Presse, Didier Mounengi. Vous êtes mon cousin, c'est dans le bandier, vous êtes mon cousin. Kubi pona poni na moko. Tapoti la na mwatinga. Likampe. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Président de la République, yende na kubosa na te ya yopunza ifo ezo yopunza. Son Excellence le président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Na commis le lettre, on a eu sauté au Manazoku. La gazette sur le Bosaninga, autant la Zemboya, franc-congolais, n'a pas Togo pour la Congo, n'a pas sur le Bosaninga, c'est la tante que n'a Gabo. Musicien, il y a Fugami parmi, ou Fugami parmi, musicien. Oyo tunaka yomoto cha musaka na mutu ezagina munataki musaka na mutu monsieur le président utuna jingai monsieur le président ko bote na te sigo na zoku popona ko ngote nimela zoku popona bolingo mwasa bulinga baboto lingai et pas za pona ko ngote me pona bolingo dans la place na nga président dans la place na nga ko bote na te oyebisa président ya Gabon son excellence Omar Boum, na son excellence, il a président. Comme le président, ça me fait la boutique. Quand il demandait la tête, il demandait la yébangoté. Il demandait la tête. Il demandait la tête. Il demandait la tête. C'est quoi ça? Hein? Mi bomba bomba batino to baboyi bolinga ndi pacha bolinga ke esengo pa bolinga na zoe pa na yo to bana wona tama kolokuna te
album na bimisila madame na bomba ngo batwa somba ngo tengana kupana ndala siko batine baboyi ngana tama ko pano tena botla na mama no ngana ni ndima na tika na mukili yango na enda kupaka batne sai basanga baba yo peletre ne zawana na kumakia ngwana moi on va dans la beauté descend d'abord descend moi on va dans la beauté artiste mi vous hein ça là arrête vous avez un mobile la position d'homme et ça c'est que pour moi ça bouille mi bon sur mi bouille na ebi boye kaka boye uzabilo na bi mole kaka na chambre azo kabilo ne mbala mongo boke na bi kaka na sikile ko mi ko bien quand pour la wana hein matas papa vraiment moi c'est là et c'est là hein sur le coup kufa on le bon la zimwan hein avant moi c'est moi on a au cola awa donc je suis pas dans ta tête on tire les livres à tanda pour j'espère puisque moi il y a sa balimation alors les petits à moi c'est beaucoup les faisait de la ville awa moi la sur la botanique oui quoi les situations là ça là oui là ça me fait aller pour qu'on a pas voilà vraiment c'est on a fini bien bail donc nous regarde que oui comment c'est situation après et vous je crois que tu es un homme vous êtes responsable vous êtes musicien vous êtes artiste de la lâcheté ok allez bonne chance merci clip ça m'a été on m'a quand papa le bébé seul oui que c'est seul c'est solo pour l'inna après avoir découvert ça fait face na audio mas mobile wa yebi ko yemba bolingo mais o yemu ga yebi ko lingate na za vraiment ba doute ya ko peso su bolingo to motema na ngai vraiment ndenge na tseko ni boso ah bandi tous est-ce que you ça vraiment sûr o linganga vraiment o zelanga mo sumsute singa na tikalia hein o za vraiment ce ko rendre ngai heureuse bien mon gars de temps tout ça na yo temps tout na ko que na ba concert de batata mususu exact merci tata mususu za mpate hein za moi ko na fandi na yebi yo na yebi que le kutana yo ya na likumande mo so bandi wana donc o changer na oti ngape na koti na zo biloko na ngai na kindi ah bien. Tiens, Fatma. C'est quoi, nous? On comprend. Moi, ça ne va pas comprendre, mais c'est qu'on doit comprendre. Moi, vie, on a tout passé. Vie on a passé, ma camarade parti, l'aventure non sur l'équipe, à comprendre qu'il y a des ordres, des cas entre personnages, il y a Massassi, na Domas. Massassi c'est un homme sérieux, mais d'abord retrouvé par Domas, c'est-à-dire deuxième personnage pour la musique. Il y a un des arts dérangés, mais na bima sikoyo na comprendre sikoyo il faut na bima masasa za la msusu ya ndaku et Jomas atika la Jomas musicien na comprendre vraiment que makambo yo ko tumana na mukili ya o mutu alukaka ye moko
moto abandi likambo nayebi ke soki nzambe abandi yango te ekosuka mabe tomoni yango sikoyo esuki mabe likambo alipasi donc esuki mabe ngambo na bandaki nzambe na bandaki yango ngane na bandaki yango me ya yo esuki kitoko po nzambe nde abandaki yango po soki nzambe abandi likambo na ye bato bayebaka deja suka nango ezala kitoko me oyo moto abandi ye moko lokola ya lipasi ngambo na bandaki il faut esuka mabe po suka yango mpe toyebaka yango mpe te nayebaki mpe teke ya lipasi ekosuka mabe boye me ya yo emonani suka nango eza kitoko ntongo nzambe nde abandaki yango e lokola nzambe moto abandaki yango oyo ya yo ye mpe moto alakisi boye nasie te aosalisa nga natie mpe eleki epa na ye te ndenge akosalisa nga nakontinue be na ye natikala masasi oyo ya ndako responsable masasi alors Jomas atikala moto ya podium Jomas na comprendre sikoyo ke Jomas azoboma masasi kasi sikoyo oso comprendre nga est-ce que tokobala Basi na secha. Oh, mami. Wow. Maman présidente, maman déjà bombi. Mon sugar, ça me dit bombi, ça t'a quoi? Et là, il t'a dit bonjour. Il y a ma belle. Maman, il y a ma belle. Il a continué de en tout cas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bravo, les filles, ouais, ma belle. Elle a boudé, l'on fait les pas. Ma camille est là. Bandeko, alléluia. Amen. Combien alléluia. Yo, comment ça va? Moi, je suis ça. Ah, OPJ. Kuna na ndoto te na nimeli yetu. Tangu kupia moto. Na bakonsako obenaka bani la rayo ne badete ba ulele ndenge nini ozo mona na te fone gilaka kita bisa mambre bambenaka na kata likambu tuzile lisangu pia mambre uzana tu ulele ne balsa Na vile baba bien. Tunaweza fan club no kushukuru nalo Como bakama ya kutema siku. Ah, mais c'est bien ça. je suis là. Ah, c'est bon, là. Salut, mon cher. Ah, monsieur le plaisir. Oh, papa Kizia, vous allez là? Papa. Bon, papa Berger. Ah, c'est bien. Amen. Bon. Donc, ça peut être encore servi. Vous pouvez les bon, ouais, comme vous allez parce que tout le monde a ma camouille. Autre hier qui a fait des choses sérieuses, vont commencer bientôt. Papa Berger, toi, il t'a beaucoup de bien. Ah, bon.
nasala nini soki nzambe alobi likambo na esalamaka kaka papa berger ayebisi ngai kazi message eyuti mpa na nzambe nzambe alobi natubela oyo nyonso naza nango tanso okoyitelanga mao onanga mpe nakobomba te makambo nyonso esalami awa ka mosusu esalamaki po ebandela makambo nyonso ezalaki mpona mwana na ngai esengi mwana ngai azali kokende mpa mwa mabele mpona nde azokutana na jomas nani bayi kosala libanda na jomas na ndenge makambo ya bandevema nyonso bino boyebi yaki koleka mpona ngai epesaki nga kanda na motema fali na ngai ebebaki ngai mobali na ngai boyokani ezalaki lisusu te yango wana ngai na semeki na ngai tosalaki nyonso po ezwe mabeleku ndenge fali na ngai ebebaki ndenge makambo mpe ya mwana na ngai ebebaki biso mpe topekisa oyo bango mpe libala na dudu yango wana semeki na ngai bolingo akomaki mpe makambo ya papa dudu likambo nazalaki nango ya kosubela yango wana nzambe alimbisa ngai bino mpe bolimbisa ngai lokola mpe esalamaki nzambe asaliki kodi abalaka awa mabele kambo te mabele na pesi yosa ngai nakolela te ngai moi le berger vient de me dire na m'humilier pour une cause injuste yokelo mwasi na ngai mpe boye bofandi awa bofungoli bamisu pour fêter quelqu'un qui marie la femme d'une autre personne bofandi vous les inspecteurs les bergers et tout ngai te écoute moi je trouve ça une cause je n'ai pris que ta sœur pour avoir pris ta sœur voilà la récompense vous me poignardez au dos mais non je n'irai pas loin. Faut qu'on casse ce chemin. Maintenant là, je vais me tuer. Comme ça, vous êtes témoin qu'elle l'a fait. Vous allez dire aux gens pourquoi je m'ai promis de me suicider. Que la moitié que j'aime tant. Elle est jolie ta femme. C'est le moment de couper la gueule. Bon, de toutes les façons, dans l'équité, ça fait que tu vas le voir. Ça va. Dans l'équité, ça fait que ça va. Ça m'a pas l'air pour l'enlever, ça m'a fait le débat. Oui, bien sûr, je fais parce que vous êtes toujours la seule puisque tu es toujours la femme, je te sais. Je fais le Mexico, je fais les séduits, et tout ce dernier chose. Parce que moi, je n'arrive pas à le dire, alors, la surprise de la soirée. Les savent de date, il y a le 27 du Cambézalis. Alors, je vous demande d'abord avant la repas, vous tombez en verre et on va chanter ensuite je vais vous annoncer de quoi il s'agit. On chante quoi? Ah, voilà. Mais moi je connais pas cette chanson. La surprise, c'est que le 27, c'est la date d'anniversaire de mon épouse. Et c'est qu'un fleur vous apporte le bonheur, que l'année entière nous soyons célébres, et que l'an fini nous soyons tous réunis, pour chanter encore bon anniversaire. Madame, vous m'accueillez dans ma finga,
inspecteur oyebi eloko te omoni suka likambo esuki mpe na bolamu mpo na yo. Et voilà, ça c'était. Bon anniversaire, maman. Pour lui, surprise, ça n'était plus. Ate oyo na maseke mama. natonga kolata te badi mama ekolata bazoyela yo mbanda mama olata te sala kuti nazaka na lipapa nalati na kanda kaka te mama lata kaka bana nyonso baza kaka esengosengo na ndako bazomona pasi na nga mama na bango te ndoka nde probleme ezalaki na ngubo. Allez, c'est ma vie. Yokolukaluka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa